Je boude. Ouais. Ouais, je boude. Je tire à balles réelles. Mais les animaux sont contents. Voilà. Parce que les niams vont tomber. Donc je boude. Je boude, je tire à balles réelles. Donc on a vu Sibino que makambo yo oyo mutu azoloba loba lobi mengana koyeba Sabino que loko moko na kati ya la musique Victor Elei Santa tokola na culture yango to banga kalikambo te so atie tembe ba journaliste Papi Gen yo kabula makambo cha podium aya na o nyosa ta ko defata bo yela ye mena ba sangisela ye mais je boude je tire à balles réelles quoi. Je boude. Baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willy Sionga.
WS Production, Willy Sionga. Chers amis, topesi binombo te partout, vous disposez à Katan, il y a Kolanda Biso na Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci, Nabilo Nyoso Wandeko Bolanda Biso, tout ça qui voyage Kitoko, Tokomi Kitoko, ah, tout ça na Neuchâtel, tout na Switzerland. Je crois que mon cadre, c'est pas donné, hein, franchement. Ça bolim Sabiso parce que moi, les collègues ont bien été, mais c'est tout ça, moi, les bandes, moi, au sentiment, ça va. Donc, on a Joe Moubiala. Agutalana Joe Moubiala. Les tauliers. Les tauliers. Joe Moubiala, voilà. Les tauliers. Voilà. C'est du Kawakubo Gang. Voilà. Alors merci à Washington, 4 fois prêtre, merci Nayo. Merci à Jérimbo au Canada, na Switzerland, Didier, merci Nayo. Et merci encore na Binotu. Emile Bamba de Zurich, merci na Gestewana, Emile Bamba de Zurich. En tout cas, et salut bien. Et merci également na Platini Chipamba, Binotu. Au Bozalagawana, Toza et Longona Bino, il paye des cocao. Joe Moubiala, bonjour. Bonjour, Papi Gen. Soyez les bienvenus en Suisse. Et voilà, c'est la Suisse. Neuchâtel. Ouais. Non, c'est vélo Mozolobaga. Ouais, mais je tire, je boude. Ouais. Ouais, je boude. Je tire à balles réelles. Mais les animaux sont contents. Voilà. Parce que les niams vont tomber. Ah, je boude. Donc, tu es en Switzerland, tu es en boni mboka ndengenini. Parce que la sentir une chimie à côté. Merci beaucoup, Papi Gen. Na honneur au Salingaï et puis réciproquement. Merci. Je demanderai 1 minute de silence. Parce que quand je parle maintenant de ma présence dans le monde, il y a Womo. J'ai toujours pas de larmes qui coulent aux yeux, mais des larmes de joie. On a dingue qu'il y a eu un départ. Je commencerai par Papa Simo Kimbangu. La jupe na yeti lelo to tikala e boti ba Lumumba e boti ba Kasavubu ba Mobutu ba o nyonso to yebi lelo ba Papa Takizala ba Papa Mongulu Diaka ba Papa Chombe ba Papa Bomboko ba Ileyo ba Papa Nangape Papa Pakasa. Parce que je ne sors pas de nulle part, je sors de Bulungu na Osenga. 1 minute de Osenga pour na Papa Wemba qui na comme une école na biso penza. Papa Wemba, King Meneas, Servos Niarkos, Jacques Moulele et pour terminer na Rafa Bunzeki. 1 minute de silence s'il vous plaît. Na mémoire na ba. Ozali Nzambe pambola bana nyonso bakoyoka message oyo pambola bandeko nanga baninga na ngai na Papi Gen na ndenge azosala musala na ye ekende toujours liboso na motema ya pio. Merci Papi Gen. Voilà, Joe Moubiala, je crois que toye awa pambate parce que toto sala ressemble émission mokonayo et boti moi makambo belé senga toya pena sur place toya koyeba qui est Joe Moubiala. Et merci aussi Nandengo permettre biso to kota nanda konayo. Merci parce que toya qui vraiment na tembe. Biso toya na tembe mais ba ya ki na tembe boko suka selat. Ba kamboyo. Oui que otumboli bana ko ke bo suka. Donc na ya ki na tembe mais en tout cas on a confirmé. Au monde yango que ça te ba confirmer na Saint Thomas Bouka mona ça dit to kukilango na bino. Ah ouais. Alors monsieur to salaki d'abord Papi Gen. Na royeb ça yelo komoko. J'ai eu aussi à entendre une réaction tellement petite, tellement de réactions à 2 balles. Je suis Ndeke.
na kombo ya surnom babenga ba sobriquet comme bisoto na ba quartier. Je le nie pas. Eza kombo mama leki nanga. Leki na côté ya maman nanga propre botinga leki na ya mwasi. Une belle femme qui était d'ailleurs amie na très amie qui ndekopé amie ya sœur na biso nani oya yana ba vie caisse. Ba ya pasi kelen non ba ya pasi Mobiala ba ya Adrienne mama leki na biso po balia na biso na ba kestere bandi lelo te bandi de kestere la rande ko nga taza ndeko bandi ko nga ngabela bandi ko nga bandi ko bandi donc ça n'a rien à voir pour na ko kende na makambo etali ngaza déjà na sina comme na niveau moko tout le monde doit inventer une histoire. C'est ça qui fait on avait babenga mythologie. Je ne suis pas peut-être une légende, mais je suis pas une légende, mais je suis un monument vivant parce que je vis encore. Na koti na landi ba makambo belé loba mi muso peut-être c'est na bosani ko rappelenga. La réaction à 2 balles, comme je dis toujours, les réactions à 2 balles, très vraiment insensées, à la con quoi, comme on dit. Mais bon, c'est l'homme, je le connais comme il est. Il a pas une bonne culture comme moi. C'est dommage, mais je l'ai pas fait pour les ridiculiser. Je n'ai fait que relater une vérité qui me paraissait essentielle à notre âge. On a tous connu de la jeunesse, mais n'oubliez pas que je viens de Boulungu. Je suis natif de Boulungu. Comme le vieux Luambo Makiadi, comme Mobutu, Papa Wemba, ils viennent de quelque part. Mais je suis quinois na l'esprit. Parce que na ma tête, na koli na ba na ma tête. Ba témoin bazali, eza kutu question ko ba témoin te. Bon, histoire wana kutu na lingi kutu ko kota ngo mingi te na tikela ngo ba petit liti. Ba petit nangai Jomilo ba Dimondele ba Niengeton ba sakana nango ba tima fila ba ya boten ba lobelango même ba na ba kutu ba bon il y a Jules Maswako beta lisolo nangate parce que il était un des grands parisiens à l'époque jusqu'à présent il est resté toujours le notable. Kombo ndeke utawapi kombo ndeke on a bien expliqué bien ndeke parce que mon biso to saki émission moko na yo ngaku na ibaite po ba koti ngapela ngate émission na kate émission na yo ngapela ba charger nga na bi ndeke zaneti tango tozokola mama leki na biso na ba parents nanga ba famille moko famille ndeke ba ko linganga trop monta ba mama bazaba na biso tabana miki ba mama ba camarade na bango famille on ata ba linganga mingi balingaka bayaka bamonaka nga bien propre bonkete ndeke bapesinga kombo neti mpona baparin bapesinga kombo wana mama leki na biso abandi kobenga nga mpe ndeke abandi yo katuka kuna ngeke ndeke famille na ngeke ndeke et c'est là tout le monde commençait maintenant à m'appeler ndeke. Ça kombo moko te za na identité ya kombo kaka neti papa moko alingaka yo be maman moko alingaka yo apesa yo kombo moko voilà par charme puis na za élégant chien je boude je tire à balles réelles et les banyama ils sont tombés tabla oya ko tembo kité na tombo kité so na camion so nde nini oh est-ce que comment ya monaka nga ya moni mama nangati amoni ba grand frère nanga. Mais est-ce que na mona maman na ye? Est-ce que na mona ba parents na ye? Même grand frère na peut-être pas. Même bano ba vandi na Cariche. Oh je profite encore de le parmi ba to na tanga na Cariche pa ko la tabone. J'ai oublié Tom Sita en cash. Tom Sita yo biyo moko. Yo histoire eza munene to beta mama solo mais ya bilamba ya bonkete. Et on a vu makambo na tokota to expliquer nini tout ça bon nandimi na nga yango na kana ya bato bayebi ke akosa ki po bayebi ke na kota bayoka loko na kota kutu bakomba forema na lina noko na ngai propre o kombone mubiala
nazwa kombo na ete me nazwa kombo papa leki na noko na ngape kombo le mobiala me nazwa kombo papa leki o benganga pa leki tango nazokola na bakombo na bana totangi na mona tene na Kinshasa avant ya na poto ba benganga Zumbel parce que nako beta balle ba mbruso na Zumbel na ki matata ba Jean nani ba Lioko Jean Léon Lioko na Paris aza vivant ko pesa ba Élysée Zafuila ba so ba na ngiringiri ba yebi kitotanga na bango so zoom ayebi ke mobiala et tango na zotanga na ngiringiri Vieux na comme vedette ya chanson de Kinshasa. J'avais le nom de Mobiala. Totika, to pesa ba petit liti ba beta ba. Mais boza na problème ni yonaye. Bowela ngani yonaye, bowela ngani. Tangu mususu pe ko za l'air mususu ngana yeba nga makambu na nani te po ngape na kitoko na mobali kitoko, je suis élégant. L'élégance, ça appelle aussi, c'est flatteur. L'élégance, c'est aussi les nanas, les filles. Ils aiment bien les gars. Narosa toujours mon mec qui toujours mon mec qui et puis, tu mingi bazara jaloux nanga parce que na bête jamais na joli kof na bête mut. Car tu ba monika complexe côté ka banzele. Nga problème nanga des aka ba momi. Ba copine passagère, ba copine yo to kolina bango ba mandeli nani ndeli moyombe obinze momo bayembaka na SCC ya mama moyombe ndeli asalanga na kolobela yo mbakwala baseme kimpasi mpamba nzawe o momi mbolingo tango to bandaka bazalaka telelo bakoma bakonseye na yo oh yangana komituna soki olingi okwela mpo somia libinza bongo pauvre kokwela nani na mokili ya nseo nana vo avelaite mais Jo Mobiala sar bezali donc ça dire lo wela tilelo yebate bon siko kombo wana oyo lo bakike yo pese parce que na moni ki ndibe boloko boti promesa kombo wana donc confirmons toujours je confirme que sans pour autant rentrer dans les polémiques. Sans pour autant rentrer dans les polémiques. Je l'ai appelé d'ailleurs un grand frère, mais ça m'a fait rire. Pour non qu'on a bana kwenge bayebi. Mon oncle Mobiala, on a appelé ça pour aller peut-être moi dictateur, on a appelé ça comme Mobutu. Ba benga ba filo kasai filo ngandoli. Ba benga tile le soko tuli même ba nani ba kikalakamba ba rose. Tuna ba yebi ke na pesa noko na biso kombo ya Mobutu. Mais acha ko na mikanda na yete. Atabula yemoko yebi atabula na goteke ya Mobutu. Yende biso de atala Mobutu azoya. So papa Mobutu azoya le Mobutu ko yebi so ba para. Et c'est là ma solo ya ba kombo ngana ki danser na ko na bambi na place où doit faire. On surnommé ba ye kombo wana alors. Ngana pesa ye kombo wana ya bulungu ngana ndimi na botama na bulungu mabe na moni yango te c'est normal mais na kuna kona kisasa yena na zalaka pe na tangu na komaka te donc na lo basusu ke banini ba makambozo ya vive la musique il y a une histoire à vivre la musique c'est pas tout le monde na matonga une histoire à vivre la musique ngana zalaka na yoka lokole na yoka lokole tango zobeta na movenda na nani pa ba check voilà ça mwana ki ya Selembao côté ba Patizola na tata moi sina yemu d'apesi annexe na sima po za comme vedette bon ça la répétition à force c'est pas mbuta machaka toujours kende toujours kima ba chiki tozobeta ba guidormé tozobeta ba pointide bon fait forme bandia nani vive la musique ande griffe nde mute bandi na vive la musique je me je suis tout embryoni net ici qu'on a tout embryoni à Cachemire. Je suis tout embryonné à Cachemire. J'ai mis à Francesco Smalto, cravate à l'envers. Et je tag du montre connect. Et je cherche avec tout du church. Donc, au moins, il y a des bandits qui vivent la musique avec apport. Il y a grand frère propre et Valamal en cause. Et l'encours, il y a confirmé un des généraux. Mais comment on peut se mettre combo mutaba que non on peut se combo là on les a combo naïe. Toro
taureau sans allure et lobakudu na fingité mais quand on est taureau on l'appelle bazar maseke qui sont pas bien parfumés, ils sont pas bien sapés, c'est des taureaux sans allure on a la raison. Mais quand on est à Paris, je m'excuse, hein, ça c'est la presse influente à Paris. Je Papi Gen. Babime selingai nzinzi na kombo na koboma na kombo. Na kobeta kutata maboko te kombo kaka nzinzi na nzakwe. Il fallait babimsela ngaba okaba bakita tari papa ba yegi di Mongwandi. Zomona tali là il y a peut-être à dire quelque chose bien bon je reconnais. C'est pas l'école primaire. Moi je suis à niveau ya dani mais non. Dans un niveau ya bilamba ezama kambuna yete bozo sala erreur mais na ibi même muta ebisa ko bonde ka kadisige ya ko sala ngane mais c'est combo na petite passagère. Ake kuna sali complicité petite passagère azaka la face ta quartier na biso. Pour ateka ne bangwanzu mais non, moi je suis pas dans ce niveau-là. Donc, Oskamata Osala 12 émissions. Non, c'est pas ça. Dans ma seule poto, quand je suis arrivé en Suisse, Papi Gen, c'était pas facile. Servos Niarchos, c'est vrai, il a colonisé la France. Il y a la communauté zaïroise, il y a France. Avec les Jacques Moulé, avec la collaboration avec Jacques Moulélé qui venait de Brazzaville. La bêta histoire, Ngana en Suisse, na Erwana, j'ai commencé à coloniser la Suisse. Et j'assume mes propos. Au hasard, un avis contraire à quoi se présenter, je ne refuse pas. Si je n'étais pas un gars intelligent, peut-être j'allais subir le sort. J'allais connaître les sorts ou subir les sorts. Il y a Servos Niarchos. Moussala Sali, Vivien Niarka. Donc, Batouba, comme qu'on profite nango koko wa ya lobanano. Ah, koko wa. Ya zaza, sacré marpeza, kulutu. Essayer de recadrer les choses. Naïbi que osa kulutu balé que belé, osali trop. Recadrer chaque chose à sa place. Moi, j'assume cet héritage. Il y a Papa Wemba, Viking mené à Niarchos, c'est Jacques Moulélé. Je suis l'incarnation, le monument vivant. Ça, tu as été chez moi, tu connais mon adresse, tu connais où j'habite. Chambre tous les jours, tous les jours. Voilà, mais ils ont une intervention rapide parce que na début avec na système à Saint-Thomas, na qui Bukamona, si go to kwikila na mandeko ba je crois que moi va partir moi na moi ke bozomona. Mais je me bien mekano ko bisa biso na Suisse yo salani. Po somba biloko nyoso yo sombi wana bilambo yo zana ngobeli wana na Suisse na sokola na sala plonge ils ont tous bateau le belangate na sala plonge na Zurich pas na bandaka masolo tala ba mala bilamba Kinshasa yandi tukiri ku Switzerland il y a de cela et j'ai frappé et je boude et j'ai tiré à balle réelle. Quand je boudais, je tirais à balles réelles. Bana oni britannique ba yebi. Ba petit belé le ba reconnaître. Viens abiso grâce na yo. Ndeto to zo goût ya poto. Merci ba petit na reconnaissance na bino. Na kingai mon côté toi qui ba yanke ba ke belé j'avais quoi ba mettre Ajax à l'époque ba Coco Bolenge ba Eva la de mala pompe Mastaranga. On a fait beaucoup de bananes, makambo belé. Ti ba massa ba vider ba mettre Samuzu ba yekokoma tozadan banini ba merlompela ba daye ba nani donc ti nazoko mata histoire nangaza donc munene trop ba musuna tangi déjà ba sina sina tanga bango déjà donc tina moko na zongela sous ces athées. Non, grand prêtre. À l'époque, il n'y avait pas de grand prêtre. Avec un grand prêtre, il faut ça. Bien la fois, c'est-à-dire que donc on court, il y a un cours.
venir kaki nkurubio kuna na Paris. Moi j'étais un kaka na kata Suisse. Donc l'ancêtre. Ayeko bepsanga non vieux faut ça la ba makambo biso pedo bimisa biso ndenge bana Paris babima. Ngana bana super mélopé na sali ba mélopé donc je ne regrette rien titre phare. Takovanda mon dieu toza wana likolo côté kuna. Papa Wemba aye na palais. Aye on a su ça vani na bivieto que noté non t'es mon petit frère. C'est pas parce qu'avec Kester on est en concurrence, il y a côté il y a musique et non, tu es ma famille, tu es mon petit frère. Vieux problème par respect. Même des fois ça petit ça c'est naïa pour na master nga jomu bianga oh ma simbi mutunga non nga za master viote via Kester za bukolo nanga bonga ebenga nga mais par respect de la femme hein voilà. On a vu beaucoup. Ok. Vu beaucoup. Par respect toujours, Nagobengaye, grand frère, les grands, grand frère. Benga papa ma master nangate. Même la forme, c'était un suspect. Mais non, je n'ai jamais manqué de respect. Ti aki na sama belle to vandi na viona to bandi ba répétition awa ba petit nanga ba mifune ba yelinga chanteur moko. Je ne peux pas nabo sanaye Breza Cavalini nga muna pesi kombo Cavalini yako yaki na kombo Breza nga na monima ba hero ba chaussette Cavalini bimi bani nga petit nga partir siko Cavalini bala moko akombe Breza idéologie ka no pesa ba basi ndenge zala kaka no surnom ba ndenge na surnom ba na pesi bango na pesi kombo comme Breza Cavalini c'est un bon chanteur. Mais comme toujours, j'ai toujours été combattu na on a vu ça master bon combattre ngate tina suka to comme na soixantaine bon combattre ngate tina na lilita bo rien au contraire ce que Nzambe asala ki bo bonga na sima nanga bo zala na sima nanga jour na rodaye pe bo mutu mo ka bimi pe mususu o sala nini ngai na beta plonge na yepsio na Zurich c'est actuellement lelo na salibo na bus de sanga ya transport na transport côté ba taxi côté ba nini na business nanga yango wana yango zali ke donc zali docteur tu rentres dans une voiture tu payes ce que makamba bilamba autant balobela makamba bilamba il faut zanani pour le makamba bilamba. Quand tu as le bagage, et l'ambo na somba qui en foyer, il y a prévu à somba qui en non, il n'y a pas besoin d'aller nanan, il faut justifier tout simplement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chaque jour, je gagne de l'argent. On a bimi, on a bimi. Et puis, le monde de transport, il y a beaucoup d'argent. C'est comme un médecin. Chaque jour, dans le cabinet, et mes cabinets médicaux, ils donne la facture. Avocat, pareil. Et c'est un métier de noble. Moi, ça va, je suis bien, je me suis fait une formation à Banda, j'ai fait la formation ouvrière à horlogerie, en Suisse. J'ai travaillé dans l'horlogerie. J'ai travaillé dans la salle de Banda, aide mécanicien. Je voulais aller à l'université. Tu es un gars très intelligent. Professeur à l'université, je dois t'inscrire à l'université comme candidat autodidacte à l'université. Vous avez un diplôme, de travaux, vous avez accompagné. Quand je suis à la côté de l'université, je suis à l'université, je suis à un mouvement. Avec vieux biso yo mutoza makambo belé forme yo makambo tu yo banini balamoko na se retrouver dans encadrement ya jeunesse non ba massa nga musonda to que des cailloux, il y a pas de saut métier, il y a que des sautes gens, ça ne t'enlève pas ton intelligence. Mais ba massa ba bandika non ngana grand prêtre au salaire rien. Ils savaient pas que moi j'avais vu déjà que dans mes soixantaines, retraite yak, c'est le moment de cotiser. Nako que le mouvement na fente binote mais na bimina sali ba pagaille pour na sala na somba bilamba na ya cher.
ata kuto sani ko sani liboma ngata na ko débarquer c'est Joe Mobiala quoi. Et ça va aller dans tous les sens. Oh bagarre bima kuna ba menace qui yaka makambo bilamba yaka makambo boye yaka makambo boye. Oh mais quand on a côté même la vandi na calme avion moulele pagaille babio pete totika likambuté non ya tetite ya ndenge nanga otika no likambuté non ma liberté reste ngala linga liberté ya yo na ko respecter papi guerre so le besoin makasi na ko respecter yo so le besoin na diplôme docteur na ko respecter nanga yo ya respecter so na lobi oui ça ba elio ba chaussure awati mino ba chaussure ba elio te ba elio ba chaussure tala ba chaussure na ndenga normal. Oh Dieu grand. Nzambe azali voilà omoni na ibso eloko moko papi guerre moi omoni biloko na sombi ce n'est pas pour montrer na quelqu'un na nani que on a zabona parce que j'aime ça, c'est une passion, une vraie passion la mode depuis mwana nanga mama nanga kolisinga nango bunkete wana même nana contesta nana budanga vieux nkuru andima vieux beaucoup andima ba chaussure au mona wana siko pona yo hein ba chaussure au mona go ba pona biloko ya nani te ba biloko ba chine où je parle même pas na nani puis na bi moto zo sala ba jeune bango wana ba jeune bana mike rentrez pas dans son jeu pourquoi tu ba jeune wana te je connais combien de fois non je boude et je tire à balle réelle papa je boude et je tire à balle réelle au moins ça pas dans tout bazongina si je vais dans dengo moni bilambana je vais dans un magasin dengue zalia je rentre ba yebinga je prends 4-5 costumes 5-6 costumes je vous paye comme je travaille je fais une avance. Ils ont confiance en moi. Je vis en Suisse. Je paye mes assurances de voiture, mes assurances de ménage. Je paye mes impôts. Je paye tout. C'est en ordre. Donc, si on a payé, en gros, je suis libre. Idéologie, il y a Kento, Yangolo, Inzo Yangolo. Papa Wemba loba na bango. Ba petit wana tanga zo mona bazo ya banga ba bimisi ba équipe boy na bo komiko sa te ba petit ba koli. Mais c'est pas bon. Ah non. Kento Yangolo. Ozana ye Inzo Yangolo. Ozana yango. Mutuka yangolo est-ce que ça nango et puis bilamba ya nkuma est-ce que ça nango tango ça nango te bosana comme siko yone de community azolo bane bon pour na cadre commercial vie beaucoup là petit nango za danser mais na cadre commercial faut pesi no babiller na mais so tali aspect ma watro abi loko donc toloba te sona lobi que oh makambo bilé les a faire oh te alingi non comment tu peux justifier ici en Europe tous sont sérieux tu fous rien dans la vie bana baleki nanga bakulutu nanga bandeko nanga je n'ai rien de contre qui que ce soit mais j'aimerais bien dire une chose vérité on a sabino que nous avons fait des choses peut-être est dérangeable c'est pas parce que nous étions de mauvaise foi mais parce qu'il y a un cas de sangisa. Moi, je vous dis la vérité, que Moutoutel, il n'est pas de cette famille. Mais comme on a vu qu'il y a des familles, on a vu comment on a, ils correspondent à la famille Mokoboy. Mais ce n'est pas son vrai nom, parce que Nga Moutou n'a pas essayé. Alors, ma bemni na saliwana. Quand je vous dis la vérité, non, a fingi écoutez, puisque nous ça lobi wana lobi dans les vides, puisque le comme côté ngai eza na kati wana. Ba finga ka mutu net boye, o fingi ke boye ba mona peke ya. Akabazo finga eza vrai. Mais ce que mon mutu atako suba lobi liboma ngona za donc ce qui liboma za boye na ko sepela za liboma boye. Avec bunquete na nitu. Avec liboma. Bunkete ni tege sala mpachishi bunkete ke mona ke sosa budaka bandaka boke simba bove ngeda ko simba comme ça mona bunkete na ki bulungu nyo se bimi na sengi pe par ton canal Papi Gen merci beaucoup nazo senga na bandeko mingi oba kolanda ngai surtout beno na bana bulungu Joe Mobiala mpangi na beno
Mogelomba ben soutenir association ADB, association pour le développement, association de développement pour le développement de Boulungu. Donc ben soutenir Boulungu, bana Boulungu. Combien à peu près 10 à 12 000 euros. Même bana Kimba Salangote. Donc Boulungu bana Boulungu ba sangani et je contribue, je paye. Je contribue comme tout le monde. Je ne suis pas le grand donateur, mais je suis parmi bateaux et bateaux qui contribuent. Moi, Mouketo Zouaka, 30 euros par mois. Chaque année, on a 360 nangai, naza calme. Pour na boulot place na botama na salon binopé bo bazana na retard bokota o bazape na retard nous devons développer notre pays na banen na soutenir banen ba moyen de zo na somba kaka bilambate. Je pense aussi l'impôt ya Suisse parce que Suisse c'est ma terre d'adoption. Et je Boulungu je n'oublierai jamais. Voilà. Voilà Joe Mobiala. Alors, nayokuta nayo na Switzerland awa poto meka osola. Je crois que ezali ki penza makambo kilo mingi te ezali kaka mutu yo pesa kombo alobi ke non. Yo to mutu pesa kombo et puis misi ba qualification. Et belé pour na yo singa to ya. En tout cas to yé. Bilongo bomoni o bozo mona wana, nde bozo mona wana. Tala 1 euro ya kosomba lipa ozana ngote mais au bétali solo, il y a costume, il y a 2000 euros. Aux ongo wapi. Au bien mo boye. Faut beaucoup la vérité. John Mobia Lazare. Ce qu'il faut pas les qui ne sous. Yam da futenga ticket na yeti ya na Suisse. Na yeti pour comprendre na batu misusu, batu mbola bango to tumbolo kasi mambango silia. OK no ka bongo kacha Goldberg tinase. Message on relancé pas ya ba parisien tout au Holanda. Message Holanda vidéo. Non, Paris, c'est jeu par reconnaissance. On a fait l'aventure ensemble. Switzerland, Paris, Bruxelles, Londres, Guyana, Sima. Cette aventure, une belle aventure. Hein? Il faut tous les normes. Les Parisiens, je vous aime beaucoup, mais je dis la vérité que les lots, il faut. Paris, les lots, je reconnais plus ce Paris. Il y a une certaine époque, il y a. Ok, pendant la maison à Versace, ok, la maison à Giorgio Armani, il y a Marcel Lassens, il y a Valentino, il y a Valentuomo, il y a Lanvin, Yves Saint Laurent, au monde on a Manuel Ungaro, Corneliani, Nini, nazo mona yango soute. Bon, c'est vrai que les temps aussi changent. Mais le nabi que ne m'en voulait pas, Nazoko, Yep Sabino, Soki, nabi que Bokiti, Bondi Mapé, Bokiti, on s'allait fort. C'est pas pour dire que non, Naza, il faut des fois dans des chocs des idées. Massa Somo Nazola, la bien, Massa Bonikonga, la Mogoda Rolala. Naïbara Boete, oh, Batapomba Bazarati, Bobeta, Nan Poala Moukadi. Mais voilà, donc Parisien Bazonga, je fais confiance encore à Nice Pedro, Demoukoko, même à Taba, Makambozan Dengonate, mais Ege, Kitata, bon, personnel, Sikio, Kendak, Gabé Armani, je leur fais encore confiance. C'est ça le pari où il y a rêve. Paris où il y a rêve pesa où il y a qui pesa ce qui n'a Paris ba malé personnel. Maintenant autant va comprendre news tout. Comment monter au pesa qui dans ma forme autant. Non, ce n'est pas son truc, disait Papa Wemba, c'est pas son truc. Makama bilambeta liete. Ça c'est ce qu'on appelle babi dans Zembo Vienier ka. Aba tantan le Naba suivisto le Moule ngana lela ye c'est vos seigneurs ko c'est papa na janie donc na balero wana na babiso bima na ba ngana moni mpasi ya mpamba jo Mobiala na Genève donc bazalaka kutu ata kutu pene ya ba mabanga te nous avons influencé to memi na bagona influence influence ya ma solo ya bilamba influence ya solo ma banga et c'est pour ça peut-être à côté nanzele moko je dis pas c'est ma petite nani
cousine oyo abalaki parce que quelque part aza beau frère parce que abali petite sœur à quartier donc je dis pas pour elle donc peut-être ayoki bato bazalaka ayoki kombo na moto wana azali boye azali lui il était encore gentil bamosusu alobaka kutu sida en tout cas donc balobela yo mpe bakuta yo na voilà donc j'ai encore beaucoup de nani naza na mwa motema pasi moke mpona bato babelaka sida nzambe asunga bango bazala guéri parce que lelo bananime moto sikoyo olobi ozofinga moto aza na sida te ozofinga ye sida lere mosusu mais ntango okoma sikoyo na moto akufi na sida yo lati mpe kazaka oke koakompagne na enterrement bomonaka te bozaka mpe bandoki ere moko na poto bolongola makambo wana kindoki tosongela masolo ya bien. Moi j'aimerais bien koloba bon ce grand frère il a été aussi il n'a pas été il n'a pas mouillé les maillots à cette époque là. Mais il fait un effort, mais correction, mais allez tirer sur tout ce qui bouge. Et puis, ils ont tiré, moi je tire à balles réelles. Et je boude. Et quand je boude, je tire à balles réelles. John Moubiala. En tout cas, Blaise Mbala, Banaber, il y a Berne, surtout Maître Jean Clément. Jéjé Pagna, ya Pedro, vieux nanga Pepe Feli Manoaku, nani Toussaint Liondeli, je pense. Toussaint nani bandeko Yondo Sister. Tebele nani sona bosani bino junior junior qui sensi nyonso bazalaka na kati ya nani sans oublier Sonny Richie de tous les temps moi na Zurich JP Lobota j'oublie jamais na mère na bino bo encadré na Zurich bo encadré mère na bino oyo pena za pena lelo yo azosala ke management ya John Moubiala mère Fides Bernardinis Biguetes Pistugut. Allez, voilà donc mère Fides pour vos années gentil. Et puis on a à Bruxelles Kabeya Fifi Muluba moko boye yanzela ya mine kitoko ya bois noir. Donc zomona masolo ndenge tozobetela boye oyebake Jimmy de Poche na Bruxelles, il y a Roger, il y a Robert, grand frère nanga, il y a Mayele Belé, il y a Robert Ndondo na States, États-Unis. Donc pourquoi pas il y a Alexis Nsoyo na ibi ke olinga pe petit na yo a longtemps. Donc voilà, maître Moutako, docteur Moutako, vraiment qui me fout quand il y a ADB, Simba yo bien, il y a ABD, Association pour le développement de Boulungu, Association de Boulungu pour le développement, ABD, donc vraiment Simba yo mutindina que quoi da bien, pampang nyonso ba nakli bitibiri, maître Raf Botela, Kata Canto de Vaux, ouais. Petite sœur, Willema de la Genève, Bruxelles, Suisse-Irlande. Oui, la force Kamit, Suisse-Irlande. Donc, dès que tu malé, Adelan Pongo. Donc, après, si tu au Canada, petit nangai, Baro. Benjamin Makango, Raphaël Pilipili, Bella, Mwana ya mama. Yebi petit langa, otikalaka petit langa, petit junior Takizala. Donc je boude. Ndenge nazo sabino je boude, je tire à balle réelle. Zandengo anande. Donc na ibisibino ke makambo oyo mutu azoloba lobi mengana koyebisa bino keke loko moko na kati ya
ya la musica Victor Elei Santa tokola na culture yango to banga kalikambo te so atie tembe ba journaliste ha Papi Gen yo kabula makambo cha podium aya na o news ata ya ko defata bo yela ye mena ba sangisela ye mais je boude je tire à balle réelle quoi. Donc soki azongi mobimba na yebite so azongi mobimba na yebite na makambo makofi na yebite na makambo kofinga na je suis tout en brillonne en Cachemire comme le grand Jacques Moulele, il était tout en Cachemire. Vous avez mon forme. Somoto. Voilà. Je boude kakiewa kaki. Je tire à balle réelle. Voilà, n'a pas si mot pas Kiki Sassou l'honorable, n'a pas si mot pas Claudia Sassou, bah honorable Nabiso. Pardon. Tout le respect, voilà. Les grands maîtres. Voilà. Mon professeur dans le chant. Mon professeur. Son monde n'a bien beau. Moi, net Viela et maintenant Viela était. Viela Aleki Moussika, c'était un très grand des grands. Naza Shigona maître, grand maître. Danos Kantani Bouma. Koko Umba, préparer matière bien. Dans la vieille Danos, on a confiance. Danos Kanta, album mystique. Je ne regrette rien. Avec elle a suivi un album mystique. Ok. Voilà, en tout cas, merci Naba Ndeko Bolandi Bisso. Je crois que tu es na Switzerland. L'invitation, il y a Joe Moubiala, Nelobaki Awaza, Batumisusu, Soko Tumboliye, Aolinga Batuba, Baya Poba Kabola. Mais Misusu Aolinga Bena Bitumba, on a fait Kende. Tina Souka, Kamere Kotambola. Comment Tambola? Kamere comment Aïe. Donc voilà. Et d'abord, Misusu. Bitumba et si la raté bati karaté ba trois ba Joe Moubiala donc soko meki ya lo bien au chambo po Joe Moubiala la ngandi ma tu pas matin po ngape na mpia kerte te dis moi là est-ce que na kosi à quoi ça sert 12 plus 12 égale 24 ans de baza kolela toi na Switzerland mboka ba grand prêtre ya kosakanate o bomoni wana eza bilamba ya Joe Moubiala c'est-à-dire azwa chambre mobimba apesa yango bilamba afutelaka bilamba chambre nango obi kosala pe mabe wana eza torture non c'est une passion eza passion to meseni bongo to koli bongo to za ya esengo na biso ya plaisir na biso mais soki mutu akoki na ye ti nga jour na kokoka te je pense pas que ça allait parce que ti na kokende na Lilita avec tout ce que tu as vu. Je n'ai évité ce qui n'a pas sous concurrent, mais je dis toujours, ça c'est pas des Canali, Corneliani, Brioni, Zili, donc c'est-à-dire Zili, c'est pas tout le monde qui peut le mettre, ce n'est pas tout le monde, ça coûte, non. Nazo que le mawa, donc azonga na nzela, azo place na yesu kakoya malembe. Et aujourd'hui, c'est moi qui incarne. Dans le mythe, grand prêtre, c'est Joe Moubiala. L'héritier, même grand prêtre était l'héritier à forme. Voilà, c'est Joe Moubiala. Ah oui. Voilà. J'attends toujours, un jour peut-être, comme ça, j'attends invitation à Vieux Sassou, il y a président Sassou Nguesso. Parce que niveau de Zanango, il y a un niveau à Ghetto et à Château Rouge. Il y a un Château Rouge. D'ailleurs, coup de temps, on a influencé, la même influence, il y a un président. Il y a un président Moko Boye. Il y a un tate, comme un peu comme ça, pas de net, il y a le président Sassou Nguesso, je pense, comme 40 ans de pouvoir, ça c'est presque 45 ans à forme. Plus de 45 ans à forme. Et ça, il y a une carrière Mobimba. Aux hommes, plus de 45 ans à forme. C'est des mouches. Voilà, donc, tu connais la souka, tu connais Switzerland. Opportunité, nous sommes Bima. Joe Moubiala, il y a fortune, Angers. Tu reçois avion pour aller dans Air France.
pepele ya ba pepele na komi kitoko match a bien. En tout cas merci na bino mandeko bolandi biso. Restez connectés sur Tolobela Vie officielle. Toza encore na Switzerland. Allez merci. Bye bye. Menosgram Boluzaba Nivo Rambo Masamba Tata Mapasa na Animas Mbowe Voilà. C'est Jean-Claude Mabanzo asepeli mingi ndengezi na go asalisi biso awa iloko na mona wote na Genève. Vraiment ça bien pour tokutanaka tosepelaka. Saki photo Ango image la Bundes Detect Diantotila Mambo Masia Restaurant Galaxy Mambo Pepe Wangenge Fakotobaya Personnel Blanchard Mwanza Obama de Genève Rolin Zingayoka Pepe Amula Elekelingayo Wilimbala Amboya Ebale Bujina Maboko Chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Nzumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Nakitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mampuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Divengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki o, Mokili ya Nzambe makambo maleki o, Mokili ya Nzambe ya Nzambe epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Dazirotas Mambo. moto nini nga na boma leki ya romarike yo astre moto nini nga na boma ngambo nini nga na mema leki ya romarike fami ya mamonikie Izia Mwasian Sebindombasi, TNP Info Tomachingi Jérôme Condé Bendele à Genève, Thierry Oyemba. Colonel Fodi Lumbonadio, la Suisse, héros de l'ombre. Pas de doute. Donc, Papi Gen, on a CP na Masolo Toye, Masolo Yazina, Kode Makulusu. Oui, on a manqué de mots, quoi. Je manque les mots. Parce que Yazong Sipso Penda na Tawana, quoi. Na Tawana Penda, d'autres Zong Yango Penda. Nyengeton, Moana Paris, Certina de Zurich, Switzerland, Odoko Franco Ferre, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV,
Benoît Kissi, émission Tam Tam. Naiko nasala makasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka sa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime danser lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo naiko nasala makasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka sa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata molinga soki okozonga sinago limakulusu madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bino wapio na moyanga bolingo naiko nasala makasi na mekanzela ya Tonton Dingi, nyonso mpo ya koluka Papa Rosa de Paris. motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga mwana Paris. ado mbengani mwana Paris Kolova Timbia seleva mano de Pasco Ndinga alashi vava na Londres michi kitoko Ouais. Attends, Wana. Ouais. Ça, c'était tout en dain. Tout en dain. Tout en dain. Aïe, aïe. Ça, on a bien. Ça, c'est quoi du Boji. Drago. Boji. Voilà. Bah, italien, bah, c'est quoi? Si. Oh, bah, tu vois. Non, le coup de la lata, il était dans le bouton. Eh, pardon. Il n'est pas oublié là. Ah, regarde, dis-le. Oh, dis-le. Oh, bouton, mais ça, la gueule qui. Il y a l'autre pour le faire. Il y a l'autre pour le faire. Bouton, mais ça, la gueule qui. Pardon. En série, hein, Gianni Versace. C'est quoi? Vous ne trouverez plus jamais ça. Jamais. Gianni Versace, pardon. Vous retrouvez sur ma pièce. Respect na Joe Mubiala. Voilà. Vous retrouvez sur ma pièce, yo sous-souté. Bien, moi, c'est mon loba. La musique, il faut y avoir au monde. Ça, c'est de Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Voilà. Donc, mais t'es bien vu, mais tu aussi, ça t'a l'air de se moussa la pamba. Tout est cabot. Tu peux faire 150 millions de jours. Nangano la sangana no ata 5 paires car no ya chaussures ya combo na monde ya Versace. Nangano la sangana ata 5 paires car ya pamba. Ça c'est des poufs pour nani. Louis Vuitton. Louis Vuitton. C'est pas ma taille, mais à quoi ça va te? Il y a taille nangate. Na somba yango kaka pona sepela nango. Je ferai un cadeau na grand frère nanga États-Unis, Robert Ndon, puisque c'est sa pointure. Na somba yango kaka po ezaki kitoko trop. Kitoko. Donc voilà, ceux qui continuent sur la série, il y a et j'étais tout en daim. Après que ça c'est mon cassé en daim. De comment ça bien été? Weston en daim. En daim. Weston en daim. On a batterie dans les aussi là. Bon, là besoin moi il y
Bon, tu as 7 paires. Tu as 7 paires pour choses à thé. Je me suis hospitalisé avec... Ah, on a la Suisse, on a Neuchâtel. On a la Suisse. Mon combat de la taille trop, donc mon combat, ça c'est mon premier Weston à Mikili. Voilà. Je l'ai toujours gardé en souvenir. Voilà. Avant, ça c'était mon combat. Mon combat. Mon combat, c'est... On a Yapoto, on a Yapoto aussi. Il y a un gars tout Weston. Triple mon combat. Ouais. Il a 150 ans. Ouais. Et puis, il y a Yapoto. Ouais. Et puis, ce qui est Bali. Bali. Ça, c'est de quoi? De Bali. Bali. Ça, c'est Bali. Bali. Donc, Bali, c'est pas... Ça, c'est pour la bourgeoisie suisse. Ah oui. C'est pas n'importe qui peut s'acheter cette paire. Monsieur... Ah ouais. Vous avez correction. Ça, c'est quoi? C'est avec des pièces en or. C'est des Valentino Uomo. Valentino Uomo. Ah, j'ai mambo ya ni ngana yaki awa. Ozomona Valentino. Valentino. Voilà. Ngana yaki awa pona mona. Ah. T'es bleu les gars. Le fait namoni to au monde ni to bleu les gars. Mais voilà, chambre ya chaussures ya bilamba nanu to quotidien. Moni nyoso zo moni nanu o ezana ora débit. Nyoso ora débit. Donc fortune bima ya ko saranate o nyoso ya débit. Voilà, donc. C'est encore avec les pièces en or, tout ça. Valentino, monsieur. Voilà. Ça, c'est Valentino. Voilà. Azana cartonné, donc. Nga kuti kobimate. Abima soki mbala moko vie nga na sala yo nini. Ngana bima wala tanga ite. Bon. Ngezola boko to ki kongo. Ah. Bana bulungus. OK. Ah, OK. Vous venez na bulungu. Okati na bulungus. Pardon. Valentino, quand on a bolongus. Ah oui. C'était Dieu Moubia là. Donc il y a que Gucci. Gucci mbo bet pesa ça mais benga binga Gucci met na yanza kimba Gucci. Yandiash. Aïe. C'est chaud. Oh, c'est chaud. Rémon. Ah ouais. Bon, katwa na mayum. Ba ntia bon katwa na mayum. Ou faut bon. En tout cas, ah so yawa, imaginez mutasomba bilamba la tana ngote. Sikoyo, nyoso ozomona oyo, tout ozomona. Donc bango ba yebi tots te. Il faut que l'accent peut tous en d'un. Ça c'est dit tous en d'un. On va éviter le look. Voilà. Tous en d'un. C'est ça dit tous. Voilà. Donc, en tout cas, pardon. Qui est mon problème qui nani de Mississippi. De Mississippi ngeke wapi? Ngeke buma wapi? Na bisio awa. Ah. Oh lianga tout. Oh les arts. Les arts, il y a Kaysar et Pachotti qui tue par l'épée. Périra par l'épée. C'est ça Pachotti. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Voilà. Donc Pachotti moi. Donc quand on dit la fin d'avait mais sonna na ba les arts mais sonna na bangando et couleur de sang basta pas dire. Il est monis. Il est véritable. Quand on fait na fin d'avait ba ta mu do fa mpanga ne ba nyoka nyoso ko base. Mutina. Eh. C'est bon, nyoso yo. Non.
so bolingi to lakisa ke donc bon. Non mais c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Oui, Hermenegildo Zegna. Hermenegildo Zegna. Yange kimanga. Ngemona. Ke pufuka sana ete. Mwilo atane Hermenegildo Zegna. Ngemona Zegna. Bandino ozaba Zegna, ozaba. Zegna ke kimanga ke bana ntsaka ve. Ke muntu antsaka ve. Des pardons. Zegna ke mumbaras. Ah bon? Parce que Zegna ke mumbaras. Et quand je côté l'air là-bas. Côté là-bas. Il y a que je tag la montre. Voilà. J'ai acheté la montre tag, montre connect. Voilà. Donc ça. Tout le monde pardon. Non. Avant dans la mbogo suisse pardon, tout le monde il y a un problème sérieux. Ça c'est encore une père Alexander McQueen. Non, Alexander McQueen a quelque part. Ça c'est aussi Alexander. Ah, McQueen pas là-dessus. Mais Bazali, Awa, Bazali, Bango, tout. Ils sont là, ils vivent ici chez moi. Ngaye. Waouh. Ngando, qui tue par l'épée. Hein? Périra par l'épée. Ceux qui connaissent bien ce type de... C'est quoi? C'est du patriote, tu vois? Ils signent là. Ouais. Toujours. Patriote. Qui tue par l'épée. Périra par l'épée. Tu me bien là. Donc, c'est tout, c'est la protection, tu vois. Donc, je ne peux pas... Non, c'est bon. C'est bon, pardon. On va passer tout de suite. C'est bon. Je n'ai même plus rien à dire. Voilà, moi, je suis bon, si on a une chambre, hein. Une chambre, hein. Ah, si vous avez ma chaussure, ma costume, ma chemise, donc, Nabisio, non. Moni, hein? Ça, il n'a jamais encore été porté. Moni, hein? Ouais. Il y a même l'attente de fait. On y va, tchatcha. Depuis ame basikaka me lo atavante de et dilaka mbuto me salangenki agena ba diamant na ba or na kati nanki. Donc on nyoso bozomona awa on nyoso yo la fona nanzela utole eta na ko ya pamba pardon atabino mo vraiment hein atabino mo vraiment. Bah, ça c'est ma cambo, c'est ma cambo na panaka, c'est ma cambo. En tout cas, le gars m'a ramené yo, tumba le batumisu pardon, batumisu ba bata tumba na te, ba loka bango hein. Ça c'est du Jean-Paul Gaultier. Ça tabilo, dans kuna to bimisa, na nzorande. Croisé des années de ces années-là. Ngemo mikwa bantu hein. Ya ba mikwa ba papa Wemba, mikwa ba vie case, hein, ngemo ometira ko Gaultier metira yo mikwa bantu. Donc ba vie ni harka ba mikwa na bokela ba vie Jacques Mulele. Ngemo ba mpanzi na bo. Gaultier mesara bon ba relique boke bingo ba relique. Muke na ba relique na mutina nzonza bya mumpe hein. Na nzonza mumpe. On me bouma ba relique ba singe. Je âme dans mon père. Ngemo ba saint. Jean-Paul Gaultier. Bon, en tout cas, investigation. Nagotala. Moni biloko yali awa vieux yo ala mystique. Ah, Jomo Biala. Jomo Biala, aza trop mystique. Trop mystique vieux. Nous sommes mono yo. Trop mystique vieux madame vieux na éviter. Eh, donc logo nous sommes mono dans chambre oyo, moni chambre oyo. Pardon, na zobi wana si sana na. Chambre oyo. Ezali chambre
bazwela yango kaka mpona bilamba. C'est bunkete, c'est bunkete. Donc oyo eza bunkete. 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 Nge mona neti bavete ya etro. Bankaka oza ba etro, bankaka oza bave. Nge mona etro. Etro. Etro, ça c'est de l'étro. Etro. Est-ce que bilamba oni osomba ondeni? Akende na magasin na koti na zui. So est-ce que là tu as envie nyonso ba oni so? Mo ke dila cha wonge mona chaque jour mo ke changer ke manam pive. Bo ke dila kaka. Bo ke dila ngema ndo ta mona taba sana me sala genki. Bo dila mona. Be dila vebel vanda kana. Nge mona bimo kila wa. Awo. Nge mona. Je n'ai les pardon vivo. Bilamba na ekanga nzela. Ah bon, de toute façon, il a chambre là-bas, on va voir. Chambre là-bas, beaucoup la la kawa. Nge mona ba manteau ya nani ya Yankee. J'étais tout en Francesco Smalto. Just Francesco, c'est du Francesco Smalto en daim. Ça c'est du Gianni Versace en daim. Ventilé en Gianni Versace. Ça c'est du Gianni Versace en daim. Ventilation. Bien que wando ventilateur, moi ça là, il y a un ventilateur là kati. Ça c'est du Gianni Versace en daim avec ventilation. Donc vous savez avec ça c'est tout c'est du daim en Francesco Smalto. Ça c'est Washington Nakanisio. Ça c'est du daim en Francesco. Washington Nakanisio. Washington Nakanisio là tsanga Francesco Smalto. Ça c'est du Francesco Smalto. Ah non. Bon, c'est bon, pardon. Tout sur la pardon. Non, je t'ai dit ça, na bandi copie, c'est là, yo. Donc, tout mon sous, c'est dans la C1, dans monité. Et puis là, c'est du manteau en Francesco Smalto. Ça, c'est du manteau en Francesco Smalto que je tape. Ça, c'est du manteau en Francesco Smalto. Un mouton. Un mouton, ça c'est Francesco Smalto. Un mouton. Et ça, vous avez vu ça sur le manteau en Gucci. Tu vois, le Gucci. Et là, c'est la chemise Versace en 2 temps et puis rayée. Mais il a dit, c'est de la bourgeoisie insolente. Non, mais c'est bon, vieux, pardon. C'est bon, vieux, pardon. Donc, normalement, on a chambre bilamba. On chambre oyo. T'as la chambre bien. Chambre ya bilamba. Ya bilamba. Chambre mususu ya basapato za moto l'accès sous tes pardon pour nga lembi. Nga lembi parce que là c'est trop. Donc c'est trop. Donc awa na suki mutu pasi. Mutu pasi. Ani se pedo. Uluto moni mamango. Ça no big non. Bato ala basara jomo bien la sara na raté. Na moniango. Donc na moniango. Défaité. En tout cas. Il y a encore un truc là que j'allais te montrer, mais bon, il est où? Il se cache où ce type-là? Ça, c'est des lunettes, dans la bosse, on a 4. Ah, ma copine cherchait ça. Ça, c'est des Royal, là. C'est du Royal, ça. Encore là. Il a assez de matière. Oh là 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 là. Il y en a. Je sais même plus ce que je peux te dire. En tout cas, on pardon. Mais na sango. Amona ndeko na mona na Grenoble misanga pe blo mo boye. Mais on a mon yo. Pardon. C'est tout. Dans la chambre ya bilamba. Merci beaucoup. Ah, pardon. Voilà, donc ils allaient qui là on est dans des châtels, on est en Suisse, on est au Tala. Là tami on a ticket na pressing, là tami na ticket na pressing, na récupérer mon sous, boge dira pas na boge na bomelo ata bonte. Et ça c'est du brio, tu vois. Et ça c'est Berberis en blazer. Et ça c'est quoi tu dirais là? C'est attendez encore. Ça c'est dit. J'ai pas goûté au lobby là mais na moni
Jean-Paul Yé. Moi, je parle de mon Yango. Ça, c'est Gucci. Oh, Gucci, hein? Ça, c'est Gucci. Chemise de la Versace, hein? Oui. C'est Gianni Versace en double temps. En deux temps. Bien là. En tout cas, bateau va dire va saper so côté au commis saper. Donc nous sommes bien bilamba ba faut les roter. Tu vois c'est quoi ça? Tu vois ça c'est Ralph Lauren, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana en agneau plongé hein. Aussi ma couille. Des fois. Agneau plongé, Dolce Gabbana à Pembe et ça c'est du Gito. Gito. Elle a tellement sauté avant d'anayer. Elle a soigné ça tellement bien à relever le sauté. Je viens à relever le sauté parce que vient. Est-ce que évidemment on a au somba on tombe sur la Kabila. Comme sur la Kabila. Kabila yabima. Ça c'est mon argent. On est ngai Washington la Kabila nga bilamba. Non ngai ba Kabila ngai te. Pour aller sur ba Kabila ngai na ba ba mumina bango. Na ko so ba mumina bango ba banga. Non mais c'est trop. C'est ma passion, Et ça c'est encore des cérémonies en billboard, tu vois. Billboard en cérémonie, donc il y a tellement, c'est mis Gucci dans la latamité. Alors, regarde là, il y a Gucci. Mais le tamante je sais que chaque jour je me change. Et j'achète et je continue toujours, c'est ma passion. Je suis un artiste, c'est ma passion. Je suis passionné de l'habit. J'aime les habits. J'aime les habits et puis l'habit même aussi. Je suis passionné. Parce que on a chambre mobile. On partage l'appartement avec eux. Tu connais Karl Lagerfeld. Lagerfeld était comme moi. Ça c'est dit. Je pense que c'est du Gianfranco Ferré là. Carlo Gross. C'est un des Allemands les plus dangereux aussi. Il en était un Carl Gross, tu vois, en blazer, Carl Gross. Mon chemise, il y a un comme un basinga, tout ça donc il y a mon gibénier, mon impassi bénier. Ça c'est du Ralph Lauren. Pour le Ralph Lauren. Mais aux appétents, il y a bon salut, non, mais il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Bientôt, il y a une personne qui est que. Bien sûr. Naza mon bon, des fois, Naza mon bon, Naza millionnaire, mais je suis. Naza, je suis là. Tu qui suis, tu sais pas là qui. Qui suis, c'était barata. Et ça, t'es que mon au fêlé. Ça c'est de l'agneau plongé. L'agneau plongé c'est quoi? C'est pas Giorgio Emporio Armani. Ça c'est grand Giorgio Armani. Giorgio Armani avec combien de boutons? 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 boutons en croisé, mais perfecto. Ah oui. Ça c'est de l'agneau plongé, hein, tu vois. Ça, c'est pas n'importe quel. C'est des pièces que tu ne retrouveras plus jamais pour le grand George. Aujourd'hui, il ne peut plus le vendre parce que s'il le vend. C'est fini. C'est bon, merci. Il y a Gucci, il y a Hermès. Hermès. Blouson, il y a Hermès. Pardon, en tout cas, voilà. Donc, chambre bilamba yayi yango yo tokangiamo. Merci. Botika na bino totiki bino. Sac en Bali. Donc nagoyo, pardon. Mon clair. Ouais. Bon, tu vas peut-être en sportif comme je suis un sportif comme ça. Ouais. Je mets ça. Dans tous les années. Je mets ça. Dans tous les années, nagoyo. Pardon.
Donc, bande volanga to suki na biso pardon. Donc, chambre monsieur moi to fongola ngo ezate parce que c'est trop. Ça c'est pour c'est trop. Les love là. C'est trop de John Moubiala yo. John Moubiala. John Moubiala yo. Pour vous montrer la nouvelle tendance à balinette. Donc tu fais comme ça, tu peux lire un livre. Puis tu prends ton portable, tu commences à lire. Quand tu n'as plus envie de regarder ton portable, tu peux faire ça. Et voilà. C'est comme un médecin. Merci beaucoup pour le tout. J'ai encore des cravates Trump. Donald Trump. D'accord. On a lavé. Ouais. Bon maman. Comme ça, tu dis comme ça, au paiement. La collection va parfait, la monité. Hein? Ça, c'est quoi? Burberry. Non. Maman, on a mis bien. Brioni. Brioni. Voilà. Au hôtel, on a bien. Ouais. Brioni. J'ai quoi là? Tom Ford. J'ai quoi là? Blue Chanel. J'ai quoi là? Lanvin. Voilà. Jeanne Lanvin. Jeanne Lanvin. Il n'y a qu'à suivre moi. Dans la Tom Ford. Ah, Tom Ford, hein? Donc, l'envin, ils ont belé, tu vois, l'envin, il y a. L'envin. Et puis, sur le. Ça, c'est Gianni Versace. En smoking. En smoking, Gianni Versace. Eh, pardon, Barbara, insère, mais. Insère les gaming, pardon. Insère les qui. Insère les qui. Insère les qui. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Et la ceinture, c'est quoi? Hublot. Hublot. Donc, c'est-à-dire du cuir hublot. Nanu bazairo ba yebi yango te hein. Nanu biso bazairo donc côté yango nanu na hublot te. Donc tant bo kota na hublot et comme basambusa net Versace nde basambusa nani Hermès na nani na ça c'est qui tue par l'épée. Sergio Paciotti. C'est César Paciotti. César Paciotti. Qui tue par l'épée. Par l'épée. Véritable cuir. Des fouettés. La cérémonie à Montana. Voilà. C'est Montana. En smoking. Ouais, Montana. En smoking. Et puis, la cravate, c'est dans le bac du thé. Donc, là, tu peux passer dans le parfum. Ça, c'est quoi? Écoute, ça va cadeau. Mais si on a fongolé au hôtel, c'est du bon parfum. Il y a danger pour des choses. Ça, c'est du Giorgio encore Armani. Ça va cadeau. Ça, c'est encore du Giorgio Armani. Là, on a fongolé. Donc, ça, c'est encore Arperge de Lanvin. Ça, c'est Rose. De Yves Saint Laurent. Ça, c'est pour portefeuille. Portefeuille, il y a identité à quartier. Ça, c'est du cuir, hein, véritable cuir. Et puis ça, tu vois, ça, c'est du Céline.
Céline, c'est pas... Il y a des grands qui connaissent ça. Donc, mon souci, c'est caché. Pardon. Sophie nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kito mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka Anaïs Meta atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamamo Switzerland Makambo Finga en direct de Bruxelles tozali kokoba se kokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable grand merci Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lolite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve nga nazalata mowumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su bolingo no eleki tia matowolo na talo pour la première fois namona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana
na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesi kopardone yo prefere yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nie Manda Mandalala eskozoyeba ndenge nazosufri nakangokolala oyo nazosenti bolingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Anina na Debora yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskozoyeba ndenge nazosufri natango kolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Didana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali yosalata wana moyibambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé na mokolo ngai ya suka ya na ntango tokamonaki liloba na ngai talo ngai nalingaka yo obwaki wapie jana bolingo na ngai obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo yaka tobi na rumba déclarant Malela Willy Commune Magnès Sarida